ntango boyoki koyemba wana bose rappele mbala moko kezali église néo-apostolique. Église néo-apostolique epeli moto bongo na Kinshasa, ba fidèle, ba jeune, ba tombokeli mokonzi na bango oyo babengaka apôtre patriarche. Mpo nani batombokeli ye apôtre patriarche alobi désormais ba mariage homosexuel balosala na église topé. Basi bakobana na basi na basi, mibali bakobana na mibali na bali pesi pasi. Aki encore plus loin par le baquet. Désormais, moi si par une droit à côté à na chair, moi ça matière à côté à mibali. Yango wana ba jeune ba revendiquer ba sidiki ya osakana te, ba sidiki moi ça côté à te, ba jeune ba lelisi lokole landaye. Alors ekobiki zo masoki totamboli kaka na ba instruction ya Yesu Christ selon la Bible ndenge ezali koloba. Moi ça te maliboso ya bana nzambe. Na mokumba ya 3 mois akwaka soyi to abulisama posa kosuke siko bongo période ya ba système aosa neni donc tozo senga na bino bakambi église bantoma Mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokole télévision bisika nyonso boswami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo epai wapi biso na bino tokutanaka mpona kosolola makambo ezoleka bongo na communauté na biso africaine en général et particulièrement communauté ya bato mangala. Ndenge bolani na somero kuna mbutu ekoti na kati ya église moko na église na ebite mikolo ba scandale elobata papa Molière ba scandale na bakati ya église. Lelo ekweli bandeko ya neo apostolique. Toye bandeko ya neo apostolique ezali moko ya baitonga o bataka bongo noir blanc. Boni bisimukie. Oyebi ndeko za moto ya neo apostolique tindela émission oyo yo muto na biso en direct oza moto ya neo apostolique zwa kiti vanda papa zwa kiti vanda mama zwa kiti vanda makambo eza grave na église neo apostolique bandeko mingi bandeko na Kisasa to partout na monde entier bato wana ya neo baza makasi na publication après ba témoin de Jéhovah bato ya neo apostolique ezali église munene tonga munene oyo ebanda bongo na États-Unis d'Amérique bango soko landi bango bakendaka mwa muke lokola bayi katoliko mais basaka mwa différence mukie ndeko moko alobaka omoni ba église nyonso tu wana ba église nyonso tu que ça musique église musulmane témoin de Jéhovah basitate ba musulman ba neo apostolique tina na islam na yoka babesaka ba sous branche ya église catholique. Tiaka mwa tembe muto a démontranga zaka mundele moko boye ayebisaki ngai église ya solo soki muto alinga sambela ezali 7 days adventiste adventiste quoi atuni epona nini opona bango basambela kapela mukolo ya saba normalement mukolo ya nzambe zaka dimanche te domingo sunday do ezali mukolo ya die soleil na yebite nazali expert na makambo ate ndenge mutu wana banda ekoloba ezali ya solo to ya lokuta to kosala vérification poto zongela bino bandiko kasta mulikama ekokoya boye ekoyi l'église ya neo na bi est-ce que mutu wana koya kosana raison te mundelo wana to lokuta est-ce que biso nyonso to bana kosambela na 7 day adventiste to bon basambela samedi mais makambo pe ya 7 day adventiste changea ba komona bango pe kosambela dimanche. Conférence moko ezalaka asalaki yango pape Benoît XVI awa en Afrique du Sud ezalaka bongo na Bet for View akutanisaka l'église nyonso tu alingaki ke l'église nyonso tu banda kosambela dimanche l'église nyonso tu esignaki ndenge balobaki mais sauf 7 days adventiste bango basignaka te babaka mokolo ya nzambe ezali mokolo ya samedi yango basambelaka samedi mais notre grande surprise bakoma pe kosambela dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi alobi ndenge wana? Parce que ezali sur likambo ya kobomba te ndenge toyoka on ne confirme pas pape Jean-Paul Benoît XVI pape azaki liboso ya pape oyo Benoît Kombi pape a démissionnaki wana Bénédicte
Bénédicte 16 je crois, hein? Pas Bénédicte 16 voilà non, il paraît il y a des missionnaires qui pona aboya qui makamba homosexuel la kisi batu ya sexe moko bakoki kobalana, c'est-à-dire que mobali akoki kobala mwana mobali, mwana mwasi akoki kobala mwana mwasi. Or toyebi ke Bible ezoloba mobali akobala kaka sexe opposé, donc mobali akoki kobala kaka mwana mwasi, jamais basi na basi babalana, mibali na mibali babalana. Toyokaki lokola balingaki ke Église catholique ebana kobenir ba mariage wana oyo ya même sexe. Yango akoki ne makambo te entre parenthèses, c'est ça qui dit d'une manière officieuse, mais d'une manière officielle baloba qu'on dirait akoli azo na makasité yango ba uté kocha pape oya koti sikaboye. Pape oya koti sikaboye yé asinaki yango lobaki ba homosexuel pe baza batu do autorisaki ba célébrer ka ba mariage ya ba homosexuel, c'est-à-dire que mobile na mobile ko bala na ba bénir mariage na l'église, basi na basi ba ko bala na ba ko bénir mariage na l'église, ba ko bota ndanga nini technologie comment ba ko adopter bango bana. Voilà. Ya sinaki yango. Et puis ça qui mpito pas le bilinga mais on peut quoi ba kondia likolo église catholique ba dimaki yango. À notre grande surprise bandeko, nde bomoni kuna image wana bomoni za bona kisasa mbilinga. Na ebité révolution ya boye soki bandeko congolais batia yango pe na pays pona to bongo na makambo na mboka na biso ekozala autre chose. Ba jeune ya néo apostolique boyebi ke lokola église catholique to église ezalaka na cause na bango za lokola ba église mike te ke obinzambi bote wa ba église universelle toyebi ke église emine lokola musulman bazalaka na cause na bango moko. Église catholique bazalaka na cause na bango moko, papa Roma na église néo bazalaka na cause na bango moko. Babengaka ye apôtre de patriarche na néo azali lokola pape na bango. Alors soki mitinde webe soki mitinde uti pa ya pape kiti ba église ba etonga nyonso ya catholique balandaka basalelaka yango, c'est comme pe bandeko ya néo soki apôtre de patriarche alobi donc ba etonga nyonso tout il faut salama. Alors to uti kota la interview moko na YouTube balongole on a évité pona nini esika api apôtre de patriarche ali koloba mwasi azali na droit ya koteya, mwasi na droit ya koteya ndenge tomonaka na ba etonga mususu mwasi pe ya mati abandi koteya tomoni pe ba catholique mwasi ateya kate basango basalaka kaka bango nde bateya bibali ba maseur bali bateya kate mwasi ke koteya esika basi na basi bazali, mais esika mibali bazali ba koteya te, mibali na basi ba koteya te. Néo pe ezalaki ndengo wana, mais apôtre de patriarche to pape na bango pour comprendre ya néo apostolique abi moi ça koteya. Et puis pour aller plus loin à autoriser mariage ya ba homosexuel, mibali na mibali babalana, basi na basi babalana, epesi sacrilège. Yango ba jeune église néo apostolique bo moni wana ba révolter bandeko. Ba image ya kafu ezali wa ezali bongo na moko ya église na Kinshasa. Baso benga église wana eza kota golf na Kinshasa bandeko néo apostolique Kinshasa bayebi ba tumbi église scandale. Babandi ko tumba église ndengo wana ba fidèle bazalaki dimanche et sala bongo dimanche oyo bandeko ba image ya mabe sensible ezali moi to tsango na chaîne awo ezate ba régulation mais soko to tindela yango to ko tindela yo ba image wana otala et pesi passe ya kosakana te, et pesi passe ya kosakana te. Mais ngana koloba boyi est-ce que apôtre patriarche pas le makamwa talika mondialisation ndenge kende te pour na jouer exemple moto typique batu tango ya kalabane ko boya bana basi bateya ezalaki na ba condition mususu tokoyoka lokola ndeko mo ali koloba wana na oselo image tala est-ce que mwana mwasi bana vandi aote ya mibali ebongo soki asala ba période na ye ebongo soki boyi ebongo soki avant ateya wana aute kozala na mobali na ye amatia bandi ko teya batu omoteke wana eza osala impudicité d'église. Bandeko ba jeune ya néo balobi apôtre de patriarche tata mokozi na bango abandi ko bunga doctrine pona bango ekomi complicité entre bango
donc apôtre le patriarche na ba apôtre na ba sali complicité pour ba détruire l'église ba jeune ya apostolique pardon ba leli yo kana de revendication na bango et bon tozonga tala image oyo. Alors ekobiki so maso ki totamboli kaka na ba instruction ya Yesu Christ selon la Bible ndenge ezali koloba mwana mwasi te maliboso ya bana nzambe na mokumba ya 3 mois akwaka soyi to abulisa maposa kosuke si ko bongo période ya ba système aosa neni donc tozosenga na bino bakambi église bantoma boso makambo na zozo te soki pe boleka niaka tokoyeba yango toujours IGF ezali na église mais boyeba yango ke non mokolo Kristo akozonga kofuta mutu na misala na ye soki bino bokoti musala ya molili bokofutama toujours na molili nde tokoki kosenga na bino bobate l'église ya Yesu Kristo bobate l'église sainte église sainte même basere bango moko balingi ministère te pourquoi bolingi kotia bato basere bango balingi te baboyi na bango nde lelo tosangani na nsima ya losambo eza communauté eza tala lo sacrifice ma ezotanga sikoyo ole monsieur Jean-Luc frère Jean-Luc pour ministère si tobotoli mais c'est Jean-Luc frère chargé, on a frère chargé. On a fait charger tes frères. Ça ma frère on a frère chargé. Donc ça que nous sommes ça nini? To botoli pour l'église de Jésus Christ. Et quand on a ça Nicolas ça nini? Et quand c'est que net vendition, c'est que Nicolas Jésus dans un vendition. Boye. Ay ma bon bino. Voilà. Boyoki ne ba jeune ba so revendiquer to ça na ba image belé bokota ba image belé mais to ko umela télé to so la ka analyse to ya ko la sabino makambo zo leka ba scandale ngo to te ko mona to ka tsako ndike saka de l'église be ba benga on l'église de réveil be kisa mike mais comme ko kota tina ba église ya minene boyi oye ba église oye ba ni monde entier ba ni kopesa moi kobanga est-ce qu'il y a une incompréhension te apôtre de patriarche image autre nga tout la binongo awa mais à notre grande surprise nake ko luka yango na YouTube alongoli yango déjà na éviter ba supprimer yango pour ani ceux qui ba supprimer yango c'est que mabezali c'est que makabezali ba mabe na kata na vidéo wana apôtre de patriarche alobi azali mokonzi bongo ya numéro 1 ya église néo apostolique le kola pape na bango alobi mais soki muto ataza homosexuel azana besoin de prière tokoboya kosambela ete. Et ça, c'est que ceux qui sont homosexuels ont le droit à l'église. Non. Après tout, on a mon si quand on apporte le patriarche à cause de la moins raison mouké. Parce qu'il y a Yesu tango yaki. Yesu yaki pour la batumala mouté. Yesu yaki pour la batumala mouté. Il y a moi sur la région de pasteur pétage de Nilesi. À ce que l'on va bien. Il y a tout que ne vers batu ya masumu oto benga ba mesia mokili batu ba négligeaka ba shege ba melidiamba po atea bango azongisa bango na Nzambe. Est-ce que na même ordre d'idée soki apôtre de patriarche to pape na bango abiki non soki mutaza homosexuel okopekse église te soki ça na besoin de prière bo kende pas na sambela peut-être na cadre wana ndeko ko bongo na mutema atika kipede wana otali sa yeke sa mabe mais soki alinga ko bango na cadre ke eza liberté na mondialisation to komi oyo na 21e siècle oyo tout homme est libre ya kosala makambo alingi que mobali na mobali babalana basi na basi babalana tout le monde on n'est pas d'accord on est comme que na rencontre na Bible ya Bible est-ce que vous voyez que bande ko na kopesa une révélation na yetiso bande ko ba yebiango est-ce que vous voyez que livre oyo ba benga ngo Louis II babandi ko modifier yango muke ce ko tali ba passage monsieur na Louis II ya kala wana otali biva mikolo ezate na ebité na objectif nini babandi ko longola ba passage monsieur ya Bible tokomi wapi ndeko kangama kaka na Nzambe vraie église lobaki eza mutema vraie église ya mutema bandeko ya neyo basiliki ba jeune basiliki batumbi église nazo ko insister sur la image wana benga biso na privé tokotikela yo tikutindelo image wana otala qu'est-ce qui se passe ezope ça passe bandeko babi apôtre patriarche et longona ba apôtre na yemso ba poste de district ba apôtre boye basangani babungi doctrine église ba jeune balengi bazongisa mokonzi na bango na nzela
Ceux qui ont ils ont raison. Parce que même moi, personnellement, que moi si, abana, moi si, mobile abana, mobile. Et puis si passe bandeko. Il y a une revendication à bandeko, bazo sala. Bah, c'est la revendication où ils sont nobles. Bandeko liboso balobaki na boulou yeke mo bilinga mais to sepeli quand même temps ba se ressaisir. Bandeko ba se ressaisir ba yesi koyo ko pesa message normal. Boyoka ba yebisi ke ba konzina bango ya néo apostolique dans le monde entier. Donc ba yebisi ba apôtre bango ya Congo ba matisa yango tie pa apôtre patriarche. Na yebite so par rapport à message yango ba longo vidéo na YouTube na yebite ba expliquer calmement. Tolingi makambo wana te. Tozala besoin moi si athée ya te. Tozala besoin homosexualité dans l'église et ça la ba bénir bango te et ça sacrilège bo bandi ko kena rencontre ya Bible. Toyo kana nous revendication bandiko oyo memo na bango et bongo tozonga to conclure. Mbote na bino bana nzambe ya église néo apostolique isika nyonso oyo bozali. Bomoni présence ya équipe oezali awa na communauté ya golf na Kinshasa ezali justifié na sitting oyo toye kosala bisika ba ntoma to ba apôtre ba sangani mpona réunion na bango. Alors toye kosala sitting pourquoi? Parce que biso tozali baye bazo estimer que décision ya apôtre Schneider azui yango na impulsion ya Saint-Esprit te. Il y a ordination, il y a basi au sein de l'église néo-apostolique. Bisotolobi, non, non et non à l'ordination de femmes au sein de l'église néo-apostolique et non à l'homosexualité. Nakati, il y a l'église néo-apostolique parce que ezali bonzambete, ezali bo satana. Alors, il y a un autre sangani et l'ongona baninga awa, baninga mususu bazali kozela biso pour que tu aies copé sa bango contre Andy, bas à la mité makimia. Tokutana ki déjà na bango, basengi biso. Tozela muke basilisa réunion na bango poto kutana na bango to solola. Sima ya masolo na bango, alors tokoya kopesa bino contre Andy. Tozali na mituna mibale ya kotuna toma na biso ya district. Bon apôtre de district Schneider, puis na lisanga bantoma. Position na bango ezali nini par rapport à décision oyo Schneider azui. Voilà. Boyoki revendication bandeko bazo kolinga te moi si até na ebité. Bon, ngana ebité nazangi na baloba parce que ndenge monde okende sont la dans monde ndenge okende évolution et ça la mana mukili. À l'époque peut-être bandeko boya moi si até ya pour moi si à l'époque bandeko zo moi si lokola instrument. Boyebi yango na ndenge mabete so tozui na ba ata ba culture mususu na mboka na biso ti lelo bazwaka basi lokola chose ozala mwasi na yo ozomona lokola mutu pamba donc ye musala ya mwasi saka abota kabana. Or ce n'est pas ça. Les femmes nous ont prouvé le contraire. Il y a des femmes oyo baza plus intelligentes que Mibali. Il y a des femmes oyo bazo bâtir nation. Lelo tout le monde a tout le monde a payé musomoni mwasi aza présidence de la République. Tout le monde a président mususu bazo ko kumba mboka na comme se doit te mais ba présidente bazo kotambusa mboka elongo bani tout le monde basi mususu ba premier ministre tout le monde a basi ba ministre tout le monde a basi donc musala oyo mobala bande ko sala mwasi pa ko sala yango moi si peut aller kosala yango attention que la Bible na Ancien Testament tant la Bible maté ya pasteur Herbie azolo babana ya nani yango abota yika bana 7 basi et puis la coutume ya mboka ya village ya zalaki soki papa abota bana mibali te ekazalaki héritage wana c'est okende pa ya l'état mais bana ya ndeko wana ya Bible bazalaki basi babi jamais to ko tika héritage ya papa la biso kende bakenda ko solo na roi est-ce que moi ezali tu veux que ça coûte mais biso peut être capable de ko tika héritage ya papa la biso kende te ba pesa bango atandambu ba pesa bango ndamba évoluer tout le monde yango moi si approuva qu'elle est capable de faire beaucoup de choses. Il y a des femmes qui sont très intelligentes, plus intelligentes même Mibali. Est-ce que ça la cadre wana te soki pona ko lubali lobe nzambi. Soki atanga kapete bande ko pekisa pona moi c'est là qui une femme ménagère. Une femme de ménage, mais Chicago. Le cola moi si a pousse à avion.
mwasi apusaka mutuka mwasi asalaka makambo nyonso mpona nini te topesa ye mpe chance ateya akaba ilobe ya nzambe abongolisa bandeko nayebi te bandeko ya neyo bamoni yango mabe nayebi te toye kopesa bino kaka information bino otala biso yo papa ya neyo yo mama ya neyo omoni yango ndenge nini et puis quelque chose je vous dis na l'église ya neyo apostolique ndeko ba ndeko ngai a expliquer nga ba signe ya neyo signe wana ya neyo je me suis koyela video to expliquer no signe wana emblème wana ya neyo bomona ka wana elakisi nini ezana ba signification ebele et puis pourquoi ba yata ka noir blanc kaka na neyo ezana ba kamé ebele to kozongela ngo un jour to ya koyesa bino et puis ba revendication ba ndeko mosusu ba bengi eza ebele pour l'église neyo apostolique partout au monde entier. Partout au monde entier. C'est comme si Moutou, ce qui a bondi, a commis na level moko boye l'église, a ce qui a comme apôtre, to a commis na grade moko boye, pour na ye avant de agir moussala. Église bandi collé ça y est. Est-ce que l'église n'est apostolique, ils ont rendre bateau ba pas rejeter. Donc c'est comme si bon, ouais, ça quand l'église surtout hein, ceux qui montent à ça mbongo te pauvre, on lui considère pas. On ne lui considère pas. Mais ceux qui ont comme un moyen, on te considère à l'église. Ne commencez pas à ceux qui ont comme un moyen, bah qu'on loue à toi, personne au poste, soit au qui priest, au qui prêtre, au comme évangéliste, au comme un niveau moroboui. Pour ne pas sucer un bon gouvernement malam. Est-ce que ça est solo toi le coup? Ça je ne sais pas. Dès que la revendication va dire bah sali. Mais le tu vends les macamboantes, tu vends les macambianeux apostoliques. Comment est-ce que les jeunes de Kinshasa va tomber l'église, va tomber presque dans la fidèle na carte pour pas contenter. Ndenge nini apôtre le patriarche aloba mwasi abanda koteya bango balingi na bango mote yango to meko expliquer yo bandeko émancipation de la femme soika pona mwasi akoteya to moni en fait wa langage kenga na moni atama be moko kote bon bandeko apesi ba raison na bango ebele est-ce que mwasi pena ye ateya lo sami bali et moi soki avant église wana akutelaki na copain na boyfriend na ye basali vite fait asoko azate à côté ya mibali to après wana teba tu et puis azongeli kuna a éviter bana ba raison na bango mo ndeko ba lobi bo kiona et mo soka sana ba nini na ye wana aya côté ya bisoka ndeko ba ndeko ba lingiti no to chape na se wana na moni atama be moko te ma bezali nde soki apôtre de patriarche to pape na bango andimi ke basi na basi babalana mibali na mibali baba na église catholique wana epesi mape tala mo lisolo muketo bomba bino pour l'église ne apostolique yango abandeko panza yango oyebi ndeko ya apostolique tindela isolo oyo atala ayoka ozana besa ba commentaire na bino na yebi ke bandeko ebele ya neyo basana besa ba commentaire na bino na se wana bomoni ndenge nini oyo pa yebi histoire auto beti eza plus que ça ce que ça yango te benga biso expliquer biso to kozonga pour to la sabino voilà. Merci Nabino Bolandi Biso, Bandeko Balandi à Radio Lokole. Te écoutons sur prochainement pour la numéro sur Radio Lokole, Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Grand merci à toi, ma Marie Naoumbi, la femme à la taille d'une tige de spaghetti, ni courbure, ni virage. Coordonnatrice à la chaîne pardon. Vous s'abonner massivement, vous partager, te écouter prochainement la numéro sur Radio Lokole. Chap chap! Et tchara! Bajisaka motomba yelenge titirete Kumona betone na mapata sengi modi dekota Bapata bakati kure na tangani na sanse